c'est que nenge yazo lobana c'est que noko na famille wana ya Coutinho Fernando pour aiba ka kozwa bomengo siko lokola zuité ya wana komo le la boy non c'est ça les gito hotel mobali akolela te ke bafutela nganda kute wana eza makama mobali te c'est que yo ole mwasi mutu alobaka na koti na bimi libala na iloko te na bimi zéro mwasi mobali ndako molela non selon information naza nango Olivier Kalabasi na landi direct na ye je crois que Rolandanga ebinga très bien même maman pas ebinga très bien je crois que ça sonne trop ko sala makambo ya sali balingana ki internet te bato baza na besoin ko makambo na bango te et puis tala ndenge yazo se signifier d'internet na kendaki kuna bakipaka nga te de ça lokola ye moi si mutu alela keno na kendaki libala na zio loko te mobali azolela na kendaki libala na zio loko te mais tout na ye siko ndenge ya vana ngola ndenge avaka na poto awa peza bien mutu muso azofo na ngola azamie koleka bana poto et puis bato baya na poto no bato bauta kisasa je préfère bato bauta na ngola parce que par rapport ya culture Angola a bien formé par les Portugais. En fait, Angola, tout le monde a un poteau en Angolais. Mais il y a ça, c'est exact. Basio nyoso wazo finga watu na internet aba femme angolaise. Basio nyoso wazo landanga na internet ao. O bazo finga wazo misala mitakala batu tongo midi pourquoi? Est-ce que baza angolaise? Pobino bima ka médication abebi sapoto. Tala nengo zo landanga tala TikTok. Nani Martin Bakole Mbote Belé grand frère na epen azana championnat déjà libanda Ilunga Makabu bango bibale Bakole za champion du monde te parce que congolais confond aza champion du monde te azane ka sala même ninga bundaki na Tony yo ka bundaki championnat du monde te sportif moko te na monde entier mapesa ke mbongo na maboko soki bozana ngo komelanga na ces émissions obino boyebi ke Tyson na bundaki komba moko bomoni basu mbongo bapesa na maboko ba musicien kutu o bazana poto atuna bango soko ke ko accompagner mutu basenga bango compte rib na yo pour tirer yo mbongo comment mbongo ndengo bopesi mutu qui est bien ça sportif j'encourage na côté wana mais na ndenga ko pesa na maboko boy mbongo zo apesa simba boy non ko zonga les sous ba télévision na za boy zo sala kilote na ndenge na biso je crois ndenge na zo la bo comprendre. Et puis nous avons une sala fierté à Congolais na mbongo wana omemi wana parce que Ilunga Makao pe na minto ameto oh minga champion du monde c'est son frère na on a pas azali na ba combat comme d'atite azu eloko ta sengi pe mutute qu'est-ce qui s'est fait que champion du monde akeko sala makambo na ye ça senga soutien mais yo senga soutien ba pesio MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Mesdames et messieurs, ça a toujours été un grand plaisir en tout cas de mon côté de savoir que la grande famille, la grande équipe de Congo Révolution News dirigée par celui qu'on appelle Michel Kombe Aigle Royal, cadre des sorciers, ainsi que notre ami et frère Ghislain Massamba à la réalisation et puis derrière toutes les caméras. C'est grâce à lui que vous avez ces belles images. Nous sommes toujours très heureux de savoir que vous ne cessez, n'est-ce pas, de nous témoigner votre amour et ça nous pousse toujours à continuer de travailler d'arrache-pied pour vous produire un travail de qualité. Mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro, lui on l'aime beaucoup parce que c'est un habitué de cette émission, mais ça fait un bon moment. Akima Bisso. Tu peux tout ça là, il est nettoyé vite. Akima Bisso, Akima Bino. Pour ça, Akima Bisso, le roi Akimi Penabino, bah, au bolinga Bisso. Il est là en tout cas. Ça m'a passé ma casse, il a passé souffle de vie. Tout le temps, sous son imbattable sur un moment. Imbattable sur un moment, on a pesé, on a moni au d'abord, boni au moko. Bon, on a libanda besoin, on a ça bien. Non. Mais quand tu es tombé, ça Bisso. Non, non. Comment te portes-tu? Non, toujours très bien, merveille. Jésus-Christ n'a zongité. Tout ça toujours, je me porte toujours bien. 130 kilos, toujours 2 mètres de taille. Merci mingi d'abord à Bandeko. Nyoso bazanga gingai. On a dit que la minute aux zanga gingai, boka sate que zagi pona lika momo boete. Obe po aleki sagi mutu moko boinga.
depuis qu'on critique qui frère pasteur n'a pas à Bostra. Depuis qu'on a menace paraît-il au Kim tout ça. Moi je crois que d'abord merci Mingina Carmel et Carmelia, Christy Vimboma, Melvin Boma na Paris, Blessing na Paris, Denicia na Paris. Merci Mingina Ida Okapi. Donc moi si mon gazole ça va na Bruxelles, la salle resto du Caire na Bruxelles. Donc so komika na gare du midi, restaurant mo munene zawana. Soko yena bana ba le gratuit bino bo futi. Ida Okapi bo kanga kombo na bien na Bruxelles. To za suna maison mo ko funga maison Liputa. Maison Liputa eza maison MCB. MCB za ya Marie Claire. Eza na 54 chaussée de Wavre. Kaka na matonge wana moi si moi zoteka maputa na niveau mo sombi 10 7 au footy 3 gratuit 5 3 au footy 2 gratuit azo lati sabatu na ndenge mo sakanate en tout cas MCB maison Liputa na Bruxelles kaka wana na société de Wavre na 54 wana merci mingi na yo merci mingi na BBC Fungula na Louvière c'est un moko boye Jeep moko zotambola veut dire tout refait moko zotambola wana na Louvière merci mingi na Mami Kankenza, merci Mingina. Denis Marcos na Hollande. Massamo dans Hollande en tout cas, na obenge honorable. Merci Mingina Linos Bonze mon Allemagne. Merci Mingina Bandegos wala ninga surtout na Yomoko na Ndoya mama. Oma Marie, Mbatalo Ndoya mama. Na le la obenge nini. Merci Mingina. Okimagit na Zuyot. Ngaye yo papa na Zuyot, tous les coups sont permis na yet. Sauf les incites et les injures. Tout ça. Ah, papa Nzeli biso. Ba supporter biso ka. Nzeli biso. Ya ngape yo yibeti sola ser na biso jitu ngape bofu na ngai Gima Tombi. Bofu na ngai yije pana le kotsakelo mo ya likolo ya 2022. Na mi wana mobimbiza ka moko. Oh. Ya solo. Oye toye. Oh. Na ebisio. Gima Tombi bossa mboka yo yango wana et puis ma soeur Sylvie Katambo yeye. Na bana nyonso Jancy, Nicolas et puis Pierre Den. Et puis Yvonne Fabiola Matassi, je vous aime beaucoup on a ma famille. Yvonne Amir on a linga bino ya trop. Et puis il y a une petite histoire là, c'est la zone de la Belgique. On a fait un épaisseur moro intelligente. La congolaise, mais à ça là, je choc naïe. À terre rapide, on a pris à bien. Une échipement de la fleur du jour. Femme intelligente, en tout cas, il y a un continué bon pour son abandon à Bisso. Aux entrepreneurs de ces pays, elle aura bien. Il y a une carrière, la monnaie invisible en Belgique, et puis Jimmy, tu m'as rapport de la chapelle. En tout cas, mes condoléances fortes aux Alaki Nayo. La Bissement totalement, la passe peut-être aux Alaki. Vous avez Bisso, il a parlé. Tom Smatopé, d'aller Vancouver, et Matable Yo. Tu bandes si cool. Là, tu vois, bon enrôlement, ça roule. Nazo conseil que nous avons congolais que nous s'enrôler. Oui, mais c'est mauvais choix à faire. Enrôlement, au fait, enrôlement ya nini? Parce que nous avons une élection, tu sais ça l'enrôlement ya nini? Élection exacte. Mais tous ceux qui pas, nous n'avons pas les élections. Tous les pessimistes, tous les défaitistes, tous les négativistes. Nakomona ka boye na ebike matope yo lokoso komia oza sous congolais te mais ba congolais nyo so azola ndangai lokoso congolais yo so mo no passe ba congolais te donc ndenge ba tutosa na plus de 10 localités de province ou abiso à est oyo baza na guerre bazo kufati sikoyo nanu tosoli bango solution te le président de la République oyo soit disant Félix Tshisekedi a ke partout azolela na eko lukafie na ngai ponga na lingi na nga bitumba te bituma na bilere bandaka melere suka te biso toza na bitumba na batute batu baso bundisa nde biso il faut faire la différence Moussa la guerre sera longue et profonde voilà elle finira d'où elle a commencé voilà biso ne toza bo la guerre il faut ça la vie Félix Tshisekedi faut yebisa yeke biso tozo sala batu guerre te ba Rwandais na ba Ougandais bango ne tozo sala biso guerre Babenga ngo soko lingo sala la benga ngo légitime défense. Le président ne se plaint pas tous les jours que na keboy amoni yozo mona yo bengi pays moko ya côté la bino. Okute na général na bango na balabala. Ozo sait que bo sala quand même peuple la mona. Ozo se plaindre na muto batindi koti na meyo sinaki na ba décideur batinda ki batuana. Donc ça montre déjà un président qui est plaintif, faiblard, qui est incapable d'assurer la sécurité des peuples congolais. Bon, surtout que nous sommes enrôlés. Enrôlement, nous sommes en ambassade. Et ça, nous sommes enrôlés même à clochard. Même à sans-abri. Et ça, nous pouvons emprunter Tabango pour ne pas voter. Mais sans-abri, il y a mon mindele. Donc, affiche wana. Bari et Tony la mindele. Mais Congolais, basate. Et puis, un vrai Congolais, talent en face na télévision. Place aux Olandangaï. La lire ou va les choses. N'engembo zo kende. Est-ce qu'ils ont mérité une élection? Est-ce que vraiment est-ce qu'on ne peut pas faire une bonne transition sans Félix Tshisekedi et que tout ça la makanabi sont malades? Pourquoi tout ça la makamombango? Et donc il n'est pas été pas. Quel enrôlement? Enrôlement na machine machine d'abord les machines déjà fichier à Félix na 4. OK ça l'enrôlement ndengeni.
tala bato so bazo sarolé wana la plupart ce sont des baluba 60% on a benga ba inconscient 40% ba oui on a ibi personnellement bah les qui disent parmi les 10 wana bulu be koza mso moko bembale 40% na benga bato mayele mais ceux qui ba kompe bazo wana niveau mais je comprends mon frère tala obi to sala ba amalgame trona obi jusqu'à tel point les gens vont être énervés na makamamboko ndeko na ngai le pays va trop mal même. Donc oko supporter te donc enrôlement pour nangai bato bazo que s'enrôler na pesi bango de ba mon élection et ça la maté ba na soni et puis moi je n'arrive pas à comprendre na moni bata faulu ba ko s'enrôler na moni bata musitu ba ko s'enrôler na moni bata Moïse Katumbi ba ko s'enrôler na moni bata Jean-Pierre Bemba mais finalement qu'est-ce qui se passe avec l'enrôlement tout baron na faulu ce n'est pas faulu qui nous a dit que Félix c'était un marionnette pantin mais c'est quoi le pantin au lobby na biso que Kabina Nika Dimawana Aza illégitime photo benganae parce que Aza camarade à Félix tout le monde le sait. Mais il y a ça quand on ne peut pas bouzo ba politique au batazo landa. Mutuana yebi na bino ndengona 2 minutes après que ça roule. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, à Marcha banda kingasa ni côté na ngaponga na mona cham. Tina ko hydro pona balongola de Nika Dima po amona ka zaki malamu te. Mais akomi malamu na moment nini tangu ni na komi malamu bien, tangu ni na komi valable po yeke ne ko ça roule na gouvernement wana. Et puis plus grave, le monsieur Fayou nous dira que na limbisi Félix. Asenga lui limbisi Félix, vérité désir ne commis derrière hier. Le pardon non mais pourquoi entrer d'abord les gens dans l'imbécilité dans comment non le connaît pas mot. Na bouzo ba mot entrer ba tout dans la boue. Après si moi ko sengi pardon tant que tozako lobake makambo eza makambo lokuta bolanda ngote maintenant bato ba finga biso pona makambo bato ba loba n'importe quoi sur la nation la télévision n'importe quoi pona makambo lelo ba suki yab tant leader na bina sengi pardon ado bino mozo lokola ba via France gauche droite et de mato bazanga volonté bazanga vouloir bazanga objectif bazanga ka balanda ka ba leader politique fola non pona nga makambo enrôlement même na Bruxelles naza kuna besoin ko beta mutu te ko na mutu te mutu face à sa conscience au monde que mtako sa rolete conciliation quand Léo Salama yo boy pardon au ligne nous on pardon te on te toujours tout le monde peut réconciliation entre d'un côté tout le monde Emmanuel Chadari de l'autre côté tout le monde Matata Pogno bah ça est vraiment diamétralement opposé mais tout le monde peut bango il y a tout récemment bah quand on est dans la église bah yambani bah se réconcilier bah c'est pardon non Matata Pogno na Emmanuel Chadari. Est-ce que Emmanuel Chadari yebisanga pendant zala na Congo na eloko ni asala malamu yebi Emmanuel Chadari zala journaliste France sala netini eloko te o musuna no tuninga wana Matata Pogno bandi mutu apese mbonga bukangaloza kenda ko sala université na Kindu yete mais comment ko tangela ngba komba batu boy tangela ngata komba bachura mboma lemba table tangela ngata komba ba ida okapi na Bruxelles tangela ngata komba ba MCB Liputa tangela ngata komba bana na ngai kutangela ngata komba bato ce sont des bandits bino peka ba komba ta botangela ka biso ya Laurent Sokoko le lo komane heureusement comment tu as porté parole naza ko lwa que Sokoko aliaka banyena ngola tu as ko boya c'était manger de caca un vrai manger de caca zo mona Sokoko wana lelo tala azala ki ne lokote évidemment na ko boya te bato bakumisa ki Sokoko lelo ils ont compris que ponga na lobaka ngo avant tangu na lobaka na bato ke Sokoko oyo azaka na mbongo te aliaka banyena ngola azane pe pétrole azane pe mutu aza commissionnaire à Pamba bato baboya ki mais aujourd'hui ba moni place azali. Donc, dans la musique, la musique va me mettre biso même bavani pied moko o bazana de l'autre côté, bazo faire voir bino communauté de la batu. Souka nango to so mona ka batu ngo. Na lobaka chaque fois, même bato moni ba boaka banda série ba oh papa wemba série ba 80 lelo. La plupart ba boaka na nzembo wana. Aujourd'hui so mona ke bazaki na batu te, la plupart va faire na biso a poto akala. O bazaki na ko sala ba chèque, côté ka ba noix, côté ka misale beleza ko sala. Et quel mutu za ko ne musala. Mais lelo yo, to suis va monsieur commis et les gens ont compris. Oui, mais combien de badines en zéla mai? Combien de bateaux sur ma prom ko ya en zéla ko kata na benga bateau ba na toute gare. Kaka pona bateau ba ko ba banze mboro ba ko sonde ba za banani. Tango bokuta na ba poto moni ki bazana bango bongote. Ça ce sont des rôles des musiciens congolais. Yango mo to misa mutu lokola Sokoko. Mais c'est un bandit. Na azinaye o comme porter parole ya mutu. Mais ozo mona te là où ozo mona te kaza mutu te. Ngaku na kotanga même comme na yete. Parce que j'ai vu comment na lobaka na batunga na uta na Angola. Na bima 2 fois champion d'Angola. 3 fois champion d'Angola, 2 fois une fois champion d'Afrique, il y a zone 6 dans les Soto. Je le connais ce monsieur. Il est rien. Mais par contre, tout ça na batou parce qu'il na mbongo na kata mboka lokola ba bienvenue kamba apocalypse 22. Moi ça m'a joli kamba. Si le mbongo ezali.
Aussi fait nanga anissé ba moi la bampema. $1 million c'est quoi? Anissé ba moi là. Mbongo ça tielo. Mais manger de cacao wana. Akoma porte-parole à monsieur Kofi Olomide. Mais c'est bon. On a compris. Enrôlement wana na boyi yango koyaka nango kutute. Tuna batu musunga ite. Boyi nango. Na makama papa mbana ko s'enrôler na nani? OK, y a pas de problème. Senio ya baba kaloji, kabongo, mutamai, kadima. Na kile kuna. Madame de Tchoura. Ouais. Tout le monde n'est pas parmi. Et c'est les qui n'ont mis le roi a mieux le retour évoquant rapidement. Par exemple, c'est pas pour le Congo. Tout le monde dit classe politique congolaise mobilisée, tout le monde était là présent. Absence remarquable de Joseph Kabila et ses manifestations. Garçon, Joseph Kabila. T'es à manquer à tout respect fort. Je le salue, la salué place à Zali, parce que ça laissé le mouton à la guise biso moutaka la IDPS. Pour IDPS, nous avons chamaké na balabala, tu es pas qu'à IDPS côté na pouvoir, donc ils ont danger. Ok, bazaki na bango, donc pendant, donc liputa sans caleçon. Donc il a fallu pas passer bango to ben daga liputa boy. Tout le monde qui fait ça, le IDPS za moutaka là. Bon, Zali tout bon, il y a répété. Non, aza congolais. Oya sana tout basa ponga na kolo makabino zolo bate abali no olive aboti bana olive na basa obenga biso wanani noko to seba noko na bango alors akomi na mboka na biso mais azo respecter ne biso te matanga ayakate feti ayakate boya mamupaya ayakate ezate po ayebolo balingala te ezate po alingana makama congolais te là mukolo bakozwe amekana okata koloba muke papa na batu balobaka te balobi mais yeka kati eloza na kata université ne ya Karawana. Enfin, il n'a pas de attitude à nous, Congolais bien. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec les papes, ceux qui papes Pape wana d'abord, Aza Mouto Aloba qui m'baille n'embali bako balana, Eza nango problème te. Est-ce que ça les bienvenus dans Bokana biso? Papa na loba basi na basi ata balani pas neza li sumute. Papa wana loba qui pona Bible eza et le gomba sala qui pona ko faire endormir ba africain en général. Et ça, il faut faire évoluer, tout changer, tout ça qui et c'est ça les moussa en Afrique. Les Africains, les nègres, les Africains, les sous occupés dans la Bible, toujours au pire, mais côté bango. Yet. Au-dessus de ça, il y a un homosexuel. À côté de ça, papa, si ma monnaie n'est pas Mario Sombroso, on est normal. Il y a un qui est bien. Et puis, il y a pas handicapé. Handicapé. Agina ya ko sala bongo te ba fia agine bana mboka ti lelo ya bataba fia na so ta ndundu agine bazali ba fia na biso ya nini ya nani ya ba fia na ya mbandaka bazali na kisangani kuna ko lobate agina ye azu bozu handicapé ndengo na boye na ye na ba chaise roulant asa ko tambola bo misi plus de ba milliards et ça inetini échanger ni na Congo de papa yoan au contraire mbongo bimi ya nini ya pamba ya ngapo na ngapepe et ça se coûte nango ezate na ebi ngalo ko sala réaction ya mbongo a vu passer le discours naé même si on irait à accuser le gouvernement. Non, ce qu'on a c'est un aidé. Bataille de pes, mamone ngoma beba fingié, ba lobby ke azolo mabe azana bana tout ça. Mais les mêmes mbongo, tout le monde mbongo, monseigneur Mosengo, église catholique, mais ça au bout na IDPS. Les raisons madame Thérèse Kapanga la kufa wapi. Tango Kabila zo beta batu na kata église abomana batu na kata église. Na bango IDPS. Les raisons zangi madame, bazako ba bien. Mais c'est le même discours. Tango bazalo Kabila yebela mande sili kasi bango na discours. Si le même discours ba tcheli bango en place communique mabe tozana batu oyo basala politique na makolo na balabala mutute na benga bango batali mete sous-bois. Tozana tango landa bango te c'est que mbonga dialo mabeni. Les Congolais ba yambo lelo bazo souffrir na nzoto na chair na bango mais c'est même l'esprit na bango parce que na est guerre ezali kolanda nde ba yambo mabeni alobi mais c'est la vérité. C'est bon. Alors bien ba bato finga e bato na ba finga eza nango non et puis nazo lelo bato condamner ba finga bato mais tala IDPS ningo se comporter na pouvoir vous allez voir que bango de bakolo ko finga bato basa na bonnement na laisser passer ba finga non de balingi ba inquiéter te muto kanga bango zate oki na kitika yo vandi na mbaki mutumo oyo mutonga linga ko pe mingi yo ko linga mutongo na lelika kana kombo na yo na bien comprendre pourquoi charge akaye Sam Chintu. Samedi, parenthèse, car pour continuer. Samedi, Kakoyo, Tozanaye, Sam Chintu, chez Guevara-Mente, il y a le Scrum, Fire Basket Production. Donc, Tozana, on a seulement la rue de l'Escouvrier, na Sarcelles, donc Fire Basket Production, Sam Chintu, chez Guevara-Mente, c'est le Scrum, et puis. Non, c'est le hasard na problème, c'est le hasard mon poto, c'est le hasard mon gouvernement. Sam Chintu, Baza Bato, Nyoko Longa Longweti. C'est là, Blaise Boula Zongi.
Nyoka Longo akimina 2 millions. Sam Michuto abimaki avant nyo ba yebaki déjà ba kolongo. Avant 0.4 na Sam Michuto sakimaki. Il paraît que Sam Michuto ndenge ki se mela ki sasa mpuko aliaka mukandara yi. Ba beba ko ya sute. Siko tango yaka ke mbongo bazo longo la bango 2 millions ba Nyoka Longo azui. Sam Michuto ayer bazo kota studio na Port de Mayo 4500 papa Boni Boyeko place zo na nga Che Guevara 4500 so azui betango fois 2 semaines c'est à combien? Donc bon on a sur moi. Vous êtes Sokoda? Kasi bon na évité ceux qui na kisasa za ko sa na évité. Donc azui mbongo wana et puis azo beta grand concert na yoki. Concert azo beta salle wana yemo ko se produire. 9000 à 10 000 salles. Les filles basket on doit produire. Et ça la ka bongo bachaka faille liboso na mbongo na yemoko. Donc mbongo a Sokoda. Oui, faire qui ça coupe na maladie comme Sokoda. On sait qu'à pour aller. Verki ça coupe na maladie comme Sokoda. Ndeko nanga Adrissa Tigoti pour ebisanga que Sam Chuto zoka mbongo koleka pepe kale na nzemboni. Manda Santos zoka mbongo koleka na niveau Seigneur Lei. Adrissa moi zoka ba alobia zoka mbongo yemo kwa zomindi makazoka mbongo koleka madilu. Siko batande ngona. Mais il faut 2 millions za wapi ubenga boluka ndeko nanga wana so bomoni ndeko nanga wana Sam Chuto je l'aime beaucoup. Artiste mon alinga ga mingi c'est un frère mais 2 millions ba ona Nyoka Longo ba tiango wapi. C'est trop, c'est énorme. Bamba basia ba artiste bazo souffrir, basia ba Pepe Kale, basia ba docteur Nico, basia ba Madilu, basia ba Misenyo ba Keste, bazo ze l'autre côté. Ce côté ndé bazo le ko saranate. Bazo pesa bango sa komba loso moko na nini chasseur soso moko. Mais comment vous Nyoka Longo ko zo 2 millions a tiango wapi? Voilà, tout ça na IGF mais ça là de l'autre côté. Pas ko taper kuna. Mais ça il soit entre bango ba ko se gérer té. Vous savez, moi, je suis artiste, mais je suis quand même un bon manager. Parce que la place où on a généré un bon belé. Moi, je suis un bon ami sous boye. Aïe, ça la différence à Moussala. Il y a Moussala, il y a l'argent public, il y a comme un bon naï. Mais bango sous ça, ça balova mayelet. Moi, en France, le ministère du sport, bachaka sportif. Pour les bachaka sportif, pour les botos, il y a le sport. Alors, ceux qui bango dans le domaine, et puis ça m'a cambalé l'auté. Boka mon abinoté, mais ce n'est pas Kabilo Bazo Finga, après ça va 2 millions. Tu te souviens pas? Et là, ça, on a l'autre. Alors, il y a 2 millions, il y a un peu de projet. Moutoula, il y a son mandat, il y a son voiture. Bon, ça dit que il a besoin de salle de fête, salle de musique, il a besoin de production, il a besoin de usine, de duplicateur, il a besoin de salle. Bon, ça dit que il a besoin de pas ça, il a besoin de papa. On va vivre à bon. Mais au moins, on a Katina Bango, c'est quoi? Très intelligent. Ah, si ça peut classer en économie, Kofi Olomide très intelligent. Au moins, Jean Goubal très intelligent. Aussi, on a Soussouabou. Mais au moins, on a incapable. Il y a gérer le Gonabaro. C'est normal. Mais tu es bon, comment niveau mon atoli? Tu es bon, ça fait. Bagoyokate. Bagoyokate. Parce que au monde est là, bon, fait le bazar, papa le bango. Ah, est sûr, hein? Est sûr, hein? Ça fait mal. Ah, voilà, tout ça, ce côté, ils ont artiste comédien. Si vous avez papa le kwedi, papa le kufona qui a la théâtre qui toko boy, maman zita, banani ba o muso akufa, yo famille n'ont bénéficié. Artiste nyoso même art plastique. Namoni oyo caporal Mulumba. Asali combien de jours na frigo? Banda 2022. Ni tete maman livre sali sanga nenga comment secours boy ndé ko kunda bayo kunda mutwana. Est-ce que ça peut être comme ça? Mais 2 millions, nyoka longa za nango na ba Sam Chinto. To kende papa ko l'exata on est belete. Ma table. Ça tout se voulait ngana yo. Tout se voulait déjà. Na moni leki na yo. Oh yo za pas mato bo féliciter qui est tango a remporter qui comment na Tony yo ka ça la fierté, tous les Congolais doivent une fierté wana. Alors il y a une émission pas à frère Nabiso Israël alors bi ou aloba ki ngana tolandaki les autres moni 10 lias il y a 10 000 et bimi 100 000 la compte gouvernement congolais d'un côté les uns applaudissent de l'autre côté nous yambi yango bien dans la mesure où maramose bien ba priorité pèse bien na Congo et bazo mona nest moi faveur wana les autres tirent sur la frustration. Non mais moi je crois que na ça sportif na ebi passe à Bitumba. Nabima champion d'Afrique na Lesotho na zone 6 nabi passe ya bagarre Bitumba surtout boxe les disciplines faut bangango yango mo na talaka bato avec l'équilibre trop ata mutazo cha minoko bazo lo boy na yebi ndenge boxer la na yebi comment un boxeur peut réagir na banga trop na makambebele mais tous à la franc na likambo évidemment faut bon fallait normalement
Monsieur petit nangai na pesi mbote belé place azolanda ngai nani Martin Bakole mbote belé grand frère na epen azana championnat déjà libanda Ilunga Makabu bango bibale Bakole za champion te champion du monde te parce que Congolais confond aza champion du monde te aza neka chala même ninga bundaki na Tony Yoka bundaki championnat du monde te azo poussa babenga ngo classé parmi les 10 premier ya po ya kozala ba chayo ozala classé parmi les mondialistes ozo kozala ba kozwa ceinture o utana 8 7 6 5 4 3 tu comme na premier okuti titre o kozala titre bobundi o komi challenger ndo o bundi championnat du monde de o nyoso azo bunda eza eloko na ya yemo kozaba bassin ya classement ozo comprendre ngai donc aza champion du monde te mais pour Congo aider et ça fala même aider mais ils ont droit mon côté ndenge ya kei na ngobongo tout ça la sincère ba passeport zo landa ngai bien à quel championnat du monde te à quel championnat olympique te à quel championnat mon côté ko représenter ou bien ndenge za la et à quel individuel ce que za la pour Ilunga Mutazo mérité ba mongo nyonso c'est son frère Ilunga Makabu ako pèse même $1 million na obanga te il mérite ça parce qu'il est champion du monde vrai azo bunda pona ba titre. Mais je vois l'inverse des choses. Moutou est champion du monde, il y a titre. Moutou est challenger, il y a classement. Voilà les Congo. Voilà les Congo d'aujourd'hui. Mais, en tant que sportif, on va passer bon, on a mon balia na bango parce que les joueurs peuvent aller bon, on va remporter le côté, les joueurs d'aba décennie va ta couper on a ba yata na coupe te ba le côté, ba basketteur ba yaka pe le côté. Mais voilà, c'est normal. Namoni sou ndeko na biso moko abimi champion na tournoi moko international ya Juju Shubo. Ba benga yepe na Congo ba pesi pe mbongo. Voilà comment ça va se passer et c'est normal. Il y a 2 poids 2 mesures. Na rawa c'est normal. Mais là où il y a les problèmes. Pour comment ça n'a pas pesa que titre ambassadeur pour ba kaisa ko ndabimi champion du monde nga bundaki na Tony Yoka. Te ba Congo zo landanga et là qui titre champion du monde. Te yaki na combat normal. Congo tellement ya que na ko se présenter na ba ko champion du monde. Congolais pas zo rater azui. Nazo préciser bien c'est lui qui est champion du monde, c'est Ilunga Makabu. Il y a grand frère à lourd léger. Il y a un champion du monde mais il y a des gars azo bunda na pas kende kuna pas kende comme na sommet. Et ça peut fierté na biso. Si qu'on en tant qu'ambassadeur azo mériter soutien. Yamboka, c'est vrai. Mais attention, nenge bosayi déjà boy. Mukolo Gim Sagoye Sabina Lobinga penengina que nous représenter Congo na Comore. Boza lobisha ko pesa 100 000. Mukolo Dadjo ko lobande ngwana, boza lobisha ko pesa mbongo. Mais c'est Kofi Olomide, malgré tout ce qui se passe dans la vie naie. Mukolo pe ko mona lobina ke ko beta par exemple na Bagdad. Pour on est à Congo, boza a besoin de subvention wana. Là où les gens ne comprennent pas. Sur base de quelle loi? Surtout dans le Congo, il y a une loi. Et puis, il y a un payer en espèces. Non, il fallait ça par virement bancaire. Est-ce qu'il y a 100 000 en aéroport? Ceux qui 100 000 sont dans la zone de Congo. Pour la monnaie, je les salue en passant. À Sali, il y a 10 000. Na moni pe abeda choix ya menete bebi ke bambongo zo mabima wana na rappel au Congolais Damso aloba ki soka ko menasi ko sala kaka il fallait ba tia yango na kata banque et ça a une traçabilité c'est ça ndenge mbongo le kaka ba sportif champion azola nanga ya judo même il y a boxe même il y a discipline nyonso sportif mon côté na monde entier ba pesa ke mbongo na maboko ceux qui boza na ngoko melanga na ces émissions o bino boyebi ke Tyson na bundé komba moko bomoni bazu mbongo ba pesa na boko ba musicien kutu o baza na poto atuna bango soko ke ko accompagner mutu basenga bango compte rib na yo wachela yo mbongo comment mbongo ndengo bopesi mutu qui est bien ça sportif j'encourage na côté wana mais na ndenga ko pesa na maboko boy mbongo je appelle ça simba boy non c'est ça le problème na ça sportif mais eza na makamso salami wana on aura le temps de dire ça après mais l'équipe bien té mais na côté sport na sepeli pour sport de combat pesa délaissé ba kotika batuningo ante mais ba fallait ba tiango na banque hier ba virele yango donc procédure ndeke malamu te comme bobengiye pour aller bopese mo na maboko Israël Mutombo na quelle qualité oyo journaliste azoya ko signer mbongo ya mutazo kele et puis hier za na manager azana équipe entouraka ye est-ce que mbongo bopesi etanga ko bunda komba na ye wana soka azu mbongo na ko ça revenir na compte ya po il faut ba impôt il faut ba trésor public na biso ozomona tout wana soto biso landela il y a un problème il y a un dysfonctionnement il y a l'état na biso na makambo mais na ndenge ba misi mbongo na pona ba sportif na lelia on a sepeli surtout pour na boxe ndenge mo pe koza na judo ndenge mo na full contact esiko ngana zapi na nzambe na bango ndenge mo na kickboxing place na nzambe ndenge mo na kyokushin ndenge mo na ba discipline so fois cha mbongo boy
et ça te mutu fois ta page et le bata petit na ngamo asekisi ngabi ah ve lokola za muluba e kosimba nga bi te ezali kamba muluba te ezali kamba sport azaka na couleur to monde azolo bana zo sportif makamba couleur te na seki mabe c'est ça ça dit bien parce que nous au lobby on a sport ya na couleur te to tika ndé 2 poids 2 mesures au même moment to poids na mingi na foot tout le monde a ba discipline c'est belé ba basket c'est ça ba tennis c'est ça ba boy na boy soit to définir ba sport au eza ya Congo le reste va vendre on est tout faire souffrir ba dinga mtuso ba c'est pas préparation mais pour mettre une compétition et puis yo mon équipe nationale elinge voyager baza na mbongo te bazo ke msu Jeux olympiques be tournoi moko oyo ezoko représenter mboko baza na mbongo te mbongo ebimite tout la ndenge mboko ezokende mais pour nga je l'encourage félicitations d'abord na combat ndenge azokende je crois que na charge yazu ya mbongo ba congolais basodo ba na front lero bazolela ba moni mbongo ma mise ezotanga bazangi ration bazangi eloko natali sudo tango kebongo omemi mboka yazo kasasuka mais aussi mboka mobimba kende nango avec biso ba sportif to encourager yo victoire nous victoire ba congolais nyo surtout pour drapeau national de côté les ilunga makabu na so beta oza sportif de haut niveau jeune frère nous on a otala peut conseiller en 1 minute non nga c'est la yé mo faire particulier na koyebise pour la nenga keboy Martin Bakole o ya solo bano isa maître chura mboma l'imbattable abima champion balebe na ko baté pour yo moko yebi yo moko yebi déjà donc je crois que nengo keboye kozonga lisu na makambo te koya lisu te soko zoka sa Congo ba dozalaka ko yeba peso yebi ba Congolais ba fonctionnera te bango balingaka ozo victoire na yo apoye lokola chance et sourire aux mbongo na yo boye ba peso ya préparation soko sisi combat songa na Londres na famille continuer makambo na yo kuna conseil na zo pesa on a pesa ebele abatu yo katele to mona ba conséquences moi je crois que ozo kende bien so na be mabe na kosi position eza malamu alors kende nango tikala kuna continuer kuna na baka d'entraînement so on sali sayo batindela ko kuna mais ko zonga les sous-titres ba télévision na za boy zo sala kilote na ndenge na biso je crois ndenge na zo la bo comprendre et puis ndenge zo kende na sala fierté ya ba congolais na mbongo wana o memi wana parce que ilunga makao pe na minto ametro oh minga champion du monde c'est son frère mais au monde azali na ba combat ko ndati azu eloko ta sengi pe mutute qu'est-ce qui s'est fait que champion du monde akeko sala makambo na ye ça senga soutien mais yo senga soutien ba pesio place on a zo ngo flou ba komela biso na boloko lo so c'est bon biso to sepe na corps na biso c'est bon merci beaucoup Mbatable na nga pe conseil parce que voilà les domaines na yo si azo mata so que to lobi aza bon te wana to kosi il est bon il est vraiment bon aza na position malamu na pour ça pour mon abiso aza super lourd peda ouais aza bien et donc ça a makamoko mike mais aza bien ouais. En tout cas, merci beaucoup Mbatable. Mais on l'inga quand même parce qu'on a vu que yo oza congolais, il y a Kinshasa mais on vit pas en Angola. Ouais. C'est-à-dire on vit la réalité on a. Angola ouais. Si vous parlez de l'Angola, on parler dans bien parce que on vit pas on parle pas du doigt, la réalité on peut-être deux opportunités on a été. Mais Erto l'a dit peut estimer na biso na tant comme on a acheté mon photo dans l'une des émissions de la sortie médiatique na ya lobby basi ya poto de ba BBC et basi Angola c'est-à-dire ba congolais au ba uta par l'Angola de ba BBC poto ya lelo et choqué c'est faux ngana ya Angola na kota na Angola et yambangai Angola c'est les États-Unis les gens ne comprennent pas non to azoloba na bima équipe nationale Angola naza na 2 passeports Angola naza na passeport ya ngai moko naza na passeport de service ba pesa ngai on a tako voyager na tant que sportif on a bima na ba toto bima na ba compétition nazo bima nango est-ce que moko nini ko pesa yo ndengo wana congolais nini azolanda nga vivaka na Angola faka mabe mise na mboko eza na hospitalité lokola Angola te Angolais baza très bien na peso exemple mususu bato nyonso to so mona zoganga yo la mbongo na biso to ganga la mbongo baso yango wana bata diamant na biso tangela bato soko ba diamant to na zo ba diamant bata ba diamant na parce mbongo na Angola et puis telle chose grave bango mutora pena ko so mbongo na pesa lokola bienvenu Kamba aso mbongo na Angola so azu mbongo na kepena tongi asali le comme millionnaire bangolais pe aso mona ye me ba kipe yo te o yepe ko so na Angola basali le côté anise ba mona ba mpema azu pe na mbongo asali ba tapage azoki pe na Angola na Zamba basali le côté Didi Kinwani pareil abeda choper ana na kongo te wana ku koloba te ye photo bengana ye ye déjà za na mandat d'arrêt international ya ba diaspora azo se comporter malamu ta beda chou dans notre pays tokoya bon lien donc oso comprendre de bangolais baza très bien
bapesaka bato nyonso soki oza meilleur nazoloba babato ebele baza na poto elo c'est grâce à Angola. Même bato baza na Turquie baza na Grèce baza na Maroc bamisu bakenda par Afrique du Sud soki moto alobi ndenge wana seka aviva te aviva na bamboka libanda te yango moni discussion kasi mais tuna ye siko ndenge ya va na Angola ndenge avaka na poto awa peza bien mutu muso azofo na Angola aza mie koleka ba na poto et puis bato baya na poto no bato bauta kisasa je préfère bato bauta na Angola parce que par rapport ya culture Angola a bien formé par les Portugais. En fait, Angola a tout le monde a poto en Angolais sali. Mais na kisasa makamuso ezate. Na kolo mingi te pona za Congolais ko sala ko na domi fingisa. Eza na biloko eza lix na Congo. Na Angola eza na ngolo pamba. Supermarché ça partout. Mais tout le monde a Kinshasa la supermarché na kwa moko boy. Ba toi ça okangela ngo photo. Na liko ba mingi te pona Congo. Eza soni. Ndenge na fanda bo ndenge carte bancaire na Angola. tika na episode ozokende mama makala aza na carte bancaire ayebi ndenge basololaka na mire kende na kote na nga na kingasali zela mutu kasha miltu kasha kende na kote na nga na nini kota ya nini ya shekoko to azobuka wana nini te na chango kote na nga banda kuna kende na kingabwa kende na monga fula kende na matete luka mama moko mukolo tuna ye carte bancaire ezani ayebi kutu makamona te mina ngona baza nango mutu azoteka mapa mais ça a la capacité de continuer à moi na poto. Non, on peut pas dire ça. Et puis surtout des femmes. Il faut beaucoup de respect na Bassi. Bassi ba cause na ba dérapage belé. Mais attention parce que Bassi basa batu moko na vie basa très dangereux. À cause na mabe, mais mabe na bango mona na penate. Oye beza na mutu moko na Bible comme ne Eli. Akita moto na likolo bo ekita. Mais moi si moko comme ne Jezabel akanela e. Oye ba bisa nzambe nini? Nzambe longola na mukile mona moi so ndenga kaninga akokisa posa na e. Eli wana les prophètes mtakisa moto mazobanga mwasi Jezabel nzamba longolaka ete alongole na mokili Eli akei mais ye wana yakozonga lokola Jean Baptiste lokola bakanaka ye kuna mwasi na soko nango Jean Baptiste bakataka mutute ayebisaka ye lokolo accomplissement ayebisaka lokolo kati bato mutu Jezabel na okato pe mutu nzamba longoli Eli yakozonga lokola Jean Baptiste mutu ekata na upa batazola ndanga bayebi donc attention na basi je crois que eza mal poli. Et ça bien te quoi ko indexé que bato bazo bebi sa poto za baso ba uchi Angola non si ko so to lobi ngabo mbali ba uchi Angola bazandeni tango zolo bandengo wana combien de bandeko na so bazana Luanda bazana bazana Angola partout dans ma province non eza ba parole moko eza na place te na moment oyo na mboko ne to ke bezana place te baso ba uchi Angola baza basi malamu basi bien cultivé ba yebi makambo pona Angola mdasi manembo tala biso to mona ba million Angola oyo kotala bena bienvenue kamba apocalypse venda memio na mushinda okoti bena $1 million o mona ngopena bo oketala nani venanga anise ba mola ba pema otema 1 million oh 1 million na Congo so mona ngo est-ce que mona ba contrôle la kisa ba keno la kisa douambo non tokolo ba bongo te eza soni eza mépris ya basi na kokota na lino na te tous ce sont des femmes ba femmes congolaises donc ba femmes angolaises de belles femmes soko dans la histoire bika basi soko kuta ina libaku wana te koloba bongo c'est que ça va problème d'éducation so moteur malade moteur mabe ça dépend de l'environnement où tu es dépend peut-être de l'éducation na choqué yo vas-y basi onyo bazo finga bato na internet ba femme angolaise basi onyo bazo landanga na internet o bazo finga bazo misala mitakala bato tongo midi pourquoi est-ce que baza angolaise popino bimaka médication ba sa poto tala nengo zo landanga tala TikTok tala ni na profiter bene sa maman nyoso boza na mokili kota na TikTok na nga komo nango imbattable chura mboma na tikela bino makamba kitoko kuna place ozali s'abonner déjà na TikTok na nga l'imbattable chura mboma s'abonner kuna kuta makambo na bino est-ce que bato abebisi poto lelo na France nga na kolobeza ba congolaise na biso o ba uti kisasa o ba uti wanzela maite po mutu sosa uti libanda ayeba ndenge na koza libanda na ko pesa experience batala bana basi ba chronique 15 na biso nyoso ba uteli nzela mai so ba ya ba koma na comportement mususu par rapport ba uti kisasa ba ya o mona ba na comportement mususu même bino ba jeunesse amibali ba oyo ba uti libanda soki ba ye bazaka na comportement moko boy ba yebi déjà ouverture à libanda bato ba uti yo te po yo tangaki classe mbala mususu zaki na chance mais il y a des autres bazana ngote docteur lo basiko nini ne ko indexer communauté ba tuté po baza pe belé baza bien bangolais baza bien ba yamba biso na ko tangelo ba kambebele te ba bordelo ba congolais ba sala na Angola na ko ngote o ko kate et puis baza na pays moko ya liberté nani ne choquant par exemple na bando na biso poza mondo yo viva na communauté na biso na niveau ya Angola ni no e choquant makasi
Non, ça choque à la communauté, ça choque à la peuple les Arabongo. Parce que ça bien, tu vas ça ma bête. Et ça normal. Mais en Afrique d'ici, on va Congolais. On va rappeler Bango et Belé. Même quand on a Brazzaville, on a maï combien de fois. Mais ce sont nos frères. Et c'est normal. Tout que le quoi en Turquie par exemple, c'est un pays musulman. Mais toléré les Congolais, tu vas faire un coup de coupa Mickey, est-ce que dans un pays musulman il est Gabon? Il y a que ça là, on a Qatar. Il y a des choses. Donc il y a des pays où Makamusi ça choque à la civilisation, pour la laïcité. Moutako tellement matonga le bible botikaye et ça croyance naïe. Donc je crois que ça qui des paroles moko déplacées. Je reviendrai encore dans l'émission pour nous relaxer. Nous malama batouana baza bien. Basi ba Angola ce sont des Congolais. La plupart ce sont des tobenga ba chungu. Elle nous a réussi bien. Tolia na maboko na bango to meana maboko na bango ba pesa biso ba ko pesa biso lelo to zape na mboko loko cracher sur bango te tout comme ba femme congolaise bango nyo te règle ce sanga exception te to ça maboma mais ngala lo bakaka basho bazolo ba na télévision c'est que ba bala raté so bazana mibali na bango baza basi de ba mibali c'est beau ça live moi ça dit live Mubala simbele caméra. 2 heures du matin. Mubala simbele caméra. Tikana finga bango bena. Yo se made tikana yo ngomuna kipe bango. Est-ce que yo zo mona na biso tango to kola ezalaka wa. Bata nengo na se baza ba malien. Baza ba zimbabwe. Baza ba camerounais. Kasi ba ndeko ba congolais zoloba. Passons papa autre chose. Mais bon on a biso to mona ki awa tout récemment ba table chou mboma. Auto mona ki moi c'est na kwiti. Mobali a filmé. Moi ça finga ben sanité en présence des enfants. Et là on a par rapport à la communauté d'Abisso, ça ne nous grandit pas. Ils ont ça Abisso PK. Non, mais je crois que les lotos dans la communauté, Mibali, oh, bazana poto, basi musu bazawana, bazana bango mabe, mais écoutez, na mibala malam. Mais ça na ba mibali musu su baza pena na semence à malam te. Au moins na bango na réaction na ko kama wana yote. Obi même Yesu azala desi hein. Au moins Yesu Christ azala desi. Apona pena 12 disciples. Pierre awanga naye. Jida tekai. Azala desi. Azala nzambe ye moko mokolo mokili oyo. Azala pe desi. A regretta pourquoi na sala moto. Na Genève alobi Dieu avoir repenti pourquoi il a fait l'homme. Pour muta sala moni mabe moko sali. Soki muta sala biso azolela nengo na bongo basi ya bato bazana mboko. Ba omona ndengeni. Pour muto ya sala moto. Aleli pourquoi sala moto. Sikoyo bongo muto okuteli lokola mwasi. Nikoto mwasi azana kwiti. D'abord, écoute, c'est pour moi, c'est peut-être encourager, surtout moi, c'est là, on va aller avec des enfants, et que bien, un jour, on a une sanité, on a la proposition des enfants, ça peut bien. Et puis, les lots, il y a image, place publique. Les lots, il y a image, ils ont qui m'a les souté. Ça va jusqu'à ce que Bakokola, on a image en Dengoana. Est-ce que ça malade? Moi, je suis à place, moi, je suis à petite sœur, je suis à nièce, Chai bisika na ba filmer nengo toute la réaction na. Et puis bana, obi ke bana ndenge bazana ba komona mutakala mama ta mokolo moko te parce que mutakala mama ezali pamboli pona papa mais ça bila kelema be pona bana. Bila kelema be pona papa. Et bila kelema non mutakala mais bila papa. Bénédiction donc ezali lokola bolamu ya papa. Mais bana eza malédiction. Peu importe, ataza na kwiti bongo. Tout le monde en ngote. Oh pa ayo moko to komi. Attention à Bango, mais na condamné qui a malamuté, ba Congolais faut changer. On est en Europe, toko ça na makamususu, et ça la tout les caca par vidéo et les caca par babilo kwa bongo te parce que ça sert à rien. Et qu'on gagne le côté, qu'on change le côté, surtout un homme qui fait ça. Obi basi hein. Basi ko bimanaye, soko lobi na yote à respecter. Obi les Congolais bazan ngo zomona wana. Abimi na mwasi ba kuti atavandi na feti pa bato. Oui petit wana. Ah ile kona azala ke loko na ngai. Akuti na matanga. O mobina ngai. Mais ozomona bien sana mutu pas ça changer vie. Pour mutazo mwasi anorite nenga pete azate. Nana zo mwasi na kuva na poto. Ayo bana abeta weekend ngala zo mwasi na kuva. Yo na mutu no chatumba bo la so mambo seconde. Seconde mais moi et tout ça kana ba premo wana. O mona kala sakina moi ndisi na ye. Donc, quand les femmes ont été posées ma belle. Donc, tika papa. Tika. Mon image, il y a une organisation, on a un atamon à moi, c'est dans mâchoire. Nakine. Babi, entre guillemets, agent de désordre. Non, on agent de l'ordre. Alors, moi, c'est à Ibaraba, c'est la naïb, maman congolaise, c'est ce qu'on a mon maman congolaise, nyoso. Bazan normal, te yango. Maman congolaise, bolimbi sanga, boza normal. Moi, si ata sali ma bé. Abomaki mutute
Nengo so nyate na lelongi nengo wana. Obendi li puta. Amonene mutaka. Est-ce que ça boy? To elaki biso sur les États-Unis à tango banyataki Flor Meyers na policier wana. Nana lelate. Facebook ya nani ya Congolais nini etelemate pona ko condamner likambo wana. Mais ya mwana mwasi omone ngo normal bino basi. Ndeko na bino bazo nyata penda boy mashore koko panzana. Bomoni normal. Na mboka wana bazana mama Denise atala ka makambo. O mama Olive bazana tribunal ya la kabat. Mais pourquoi boko kanga inculpé ote? Individu boko kanga ye. Il n'a pas le droit de faire ça. Konyata mwana mwasi na ba siècle. Et si quand la femme est sacrée, mais non, tout le monde est comme moi. Au moment où on a fait ok, basi fallait battre les manas TikTok na bango. Partout, ça met contentement na bango. Tout ça, on va jouer na est, on va égorger. On va que ce soit là qui s'est montagne na siècle, à saliper le côté. Nathalie mona moi si wana, Natangi mawana ilonginae. Mais na réaction bande qu'on a soit partout dans le monde. Pas ça na mona makamusus. Silence radio. Toi qui n'est pas tous les cas. Tu vas trouver pratiquement la souka maintenant quand vous montez. En 2 minutes avant tout Kabwana, tout là, m'kangana tout dans le problème. Frère Nabiso Olivier Kalabasi, na mona ya pasteur Coutinho, tout là la muki, ba problème na bango conjugaux, ba na sur les réseaux sociaux, ba Kabwana entre bango sur ba les biso na réseaux sociaux tout ça na ngoni. Non, selon l'information na zanango, Olivier Kalabasi na landi direct na je crois que Rolandanga ebinga très bien, même maman pas ebinga très bien. Je crois que ça sonne trop au sala makambo ya sali. Balingana ki internet te bato baza na besoin koyeba makambo na bango te et puis tala ndenge yazo se signifie na internet nakendaki kuna bakipaka nga te déjà lokola ye mwasi mutu alelaka eno nakendaki libala na zwi eloko te mobali azoyelaki nakendaki libala na zwi eloko te bamibali na posi tobenga banani bamibali oyo balelaka ndenge tobenga banani oyo bafandaka epa basi atamboka na camion ya mwasi famille ya mwasi ezo acha tobenga banani donc amibimisi ndenge wana po comment ekoloba na tv ke po ntango bali mwasi il faut zwa le devant. C'est que nenge yazo lobana c'est que noko na famille wana Coutinho Fernando po ayiba ka ko bomengo siko lokola zuite ya wana komo le la boy non c'est ça les gitote do mubali akole la teke ba futela nganda kute na wona za makama mubali te c'est que yo le moi si mutalo bagena koti na bibili bala na iloko te na bimi zéro moi si mubali na komo lela on a bimi zéro mais okena koti la nini là le problème. Et puis, tout que n'est pas été son pas, il fait dans Coutinho Fernando dans sa Rolanda Yoko. Et ça, conséquence, il y a que l'église qu'on paie ça dans la famille. Bah, tu vas souffrir l'église, on a basali. Il y en a qu'on est normal. Et le qu'on est sauvé normal. Bible. Si tu as la Bible, c'est. Ok, n'est pas, il y a une. Nako edeyo, c'est là qu'on a Bethel. Nani sikate na neema na bible c'est na bima bima pe apesa matu nani o musu nani mutombo fait nga sonika futa baruti baruti est-ce que c'est normal ba pesa nga verset ni na bible lobi ke soki papa tiki makambo fa pesa mwana ne be mwana moko boy mais nga ngina lo bara mango loko moko to tanga bible biso so bande bande ti suka mamusu ba batanga ngote Jésus-Christ a koufi ataki na ba disciple moko se pendre o ateka ki Yesu bazaki na besoin bazwa mutu moko pour remplacer sika wana po ani bazwa ki marité po ani bazwa ki baleka Yesu te po bale Jacques peut le fond de na Jean baza po à part ndenge Joseph babotsa ki Marie Jésus tangu Jésus abota mesili akolo akei Joseph atika lo konde musala mbongo ne pa Marie abota ki baleki ya Yesu propre po ani babeta to l'église te po normalement so ko beta to bango ba ko Saint-Esprit ya na bango viens na bango nenga ke na bige fe na biso ke na to ke na fe na biso mais quel verset biblique oh il a qui ça bango bazo ça la triomphalisme ndenge wana voilà les boutiques que nous avons dans ya wana ba ki l'église tout fait kufa ce qui ba tout bazo comprendre te que l'église est un rôle te et les gens vont comprendre plus tard que makambo ekosila ndenge na mboka ebele na Chine parce que l'église boité ça développé te Corée du Nord n'est pas ping yang ping petuana. L'église a boité. La Coupe du Monde. Na moni récemment vidéo mo tambo ya Mukuna ya pasteur Mukuna a osambela do ile qui a fait rigola. Est-ce que ce que osambela mutu est-ce que faut tianga na publicité ndengona to songa sko na Bible mutu moko avanda na temple handicapé senga bambongo Pierre alega chaque jour amona ka mukolo moko atelema isa lobi nazana orte nazana argenté ce que j'ai je te le donne lève-toi et marche mutu na telemi akei tanga ko teka to muno oh mutu singa ba momo yewe mutu afandaka yo na bigisa lobi na izala besoin ko ba mutu te nga po na ngaza yeka na zaki boye na telemi toke na piscine na Beseda mutu moko zaki na mai bese so mai so kota na piscine wana ezo mouver saint esprit ko mouver po dina kato biki mutu na vanda na limikolo mutu ko bwa kazate il a fallu kutana Jésus-Christ a dit prends ton lit et ma tana no mutu
alinga bosa na mbeto Jésus a rappelé habité so mbeto e fandi so banda 37 yango me passer à lelo avant ina muto a supporter yeta ngazake le côté atomwami alinga bosa ne toko wana alinga bosa ne escalier wana akezo mwana mwasi bache muto alinga keneza bien rappelé habité toko e supporter kio. Combien de pasteurs bazana ba collaborateurs le bazo souffrir bazangi même passe navigo bazangi même melo ya kolia ya kolata mais bango baza bien. Est-ce que mona ki triomphalisme tanga bimi batuni o habite ngate bayebisika mutu moko kaka boye bazobenga ye Yesu ndi asali makambo aveugle moko pareil amoni basi omona nazala besoin ko batena na mutu moko ayebisinga lobi na donc c'est comme ça que ça se passe dans la Bible mais aujourd'hui c'est le spectacle. Est-ce que ce que qui a fait rigolo il paraîtrait est-ce qu'il y a une sala bongo combien de une église à sala bongo a chabango libosote azo luka bendani omoni kongo na marketing est-ce que l'église est besoin sala marketing Jésus a quoi sala marketing. Et c'est le côté nazoka mutumo zo lobao na moni nani chanteur na biso ko folo mira batanga komo na été ah bo Yesu lobani pour Yesu na sata finga que tous les jours banganga bazo monela e bazo lobani be chaque jour so mona Jésus porte plainte oh botanga su komo na ngade bino ba satana we bino tubo non on peut pas aller jusqu'à ce niveau c'est la bassesse et ça bien. Merci beaucoup Mbata de Chou à moment na bige you know to zaraboui to bana ikande to baniti to komi en place to komi awa ça plaisir à tout mutulanga yi dadi mavongo vongole château joana sous contrôle quoi bof yo bigande to sola na baba vous êtes tellement ébélé mutulanga yi batulanga ne so komi na Kinshasa je vous aime beaucoup en tout cas Picho Bongoso, Pajora, Ilo Pablo, on a pena ba oya ngai ya famille la parler et puis na bo santé bossis i quoi on a pena libota ngai ba oya ngai ba on a ça moni bossis i quoi il faut na mona Kati Lota pour la femme d'affaires et puis très puissante quoi dans lobby pour ne mara na loba ba mbote na bino place pour ça que Dieu vous bénisse tout cas bonne imbattable un dernier mot ba retenir nini et puis on a des annonces là non ba to ba retenir ka ke na kozonga lisusu ba dossier est belé il est ba dossier monsieur za ba dossier familial dossier ça na boy ko ke na ba dossier monsieur ba famille maka parce que za na makambe belé ko sala kunate mais il y a des choses à dire il y a des choses à dire il y a des choses à rectifier il y a des tirs à rectifier mutu na lo ba chaque fois ngolo na muke na ye wana ko sala mukolo balen il est comme on a moqué mais on mérite pas faire rebelle bah tout ça on a monnaie mais sur la réalité n'a jamais bon côté merci mingina Carmel et Carmelia Christy Vimboma Melvin Mboma na Paris Denicia na Paris pe blessing. Merci mingina Linus Bonzemon en Allemagne. Merci mingina Denis Marcos na Hollande. Merci mingina Bebron Koulin Fouka Petit na États-Unis. Merci mingina BBC Fungula na Louvière. Do Jeep moto tamo na Louvière. Et puis asa accompagné ye mokote. Azana ser na ye moko Mamisa. Na Louvière on mona ser moko zawa na petite ser moko mona Mamisa. Jeep moko ya musique zawa na camarade ya BBC Fungula na Louvière. Pire ser na ye Mamisa. Non ba bina basa la oye to ye na Jeep. Do Fungula na Jeep makasi Mamisa ser na ye na Jeep makasi kuna na bango mi balega kezo tambola na Louvière wana. Merci mingi na Ida Okapi. Ida Okapi asali resto di Caire na Bruxelles. Oyeka na monga muke lia omeli pokei Ida Okapi boka nga kombo wana bien. MCB Liputa papa na minute soke Bruxelles ozuli puta. Donc MC na 54 chaussée de Havre wana. Papa maison Liputa ya munene za wana. Na matonge. Kende na matonge kaka wana so komi na matonge na 64 chaussée de Havre no mona maison Liputa za na MCB Marie Claire za wana. Azo lati sa ba congolais ya nini ya Brazana ya nini ya biso ya RDC. En tout cas doya bela wana tozo ya to kota wana Carlos Kalombo mon pote. Yo ya mo wana donc faut nous mettre en tout petit place wana o batable lobby to vivre en biso mo. Pour vivre. Merci mingi na mami Kankenza na Toulouse. Merci mingi na Fifi Kitenge Maman Ephraim. Merci mingi na bandeko nyoso tu balandinga de partout na monde entier. Boko melanga na sena komona. Boko melanga na sena komona ba sportif nyoso bazali awa na Paris awa. Natanga ba komote poso na tangisi na kozangisa ba misusu na pesi petit. Le champion kifle. Champion kifle boko mabe. Mondo wana les poudrières. Mondo merci mingi na masa na ngai champion na ni toxique nyama solo autokufe la mer na ye. Mbote belé na yo pagi po yambaki yawa mbote belé drapeau blanc c'est le drapeau blanc qui flotte. Il y a Jido wana pena venir le beza bien assuré. Merci mingina Seda Yoka Seda Yoka Seda Ebenge mbote belé na bino place ozolanda ngai
merci mingi na batu nyosu balandinga de partout ozaki loka mbangu mbangu je reviendrai attends kali basse gare du nord basse gare du nord attends kale Katuzu nani susu ekiri yango c'est belé bino nyoso na basse gare du nord tosala toujours wana bendele ko yate merci mingi na bandeko na ngai ya Turquie ya Grèce ya Maroc ya Chypre du Sud Chypre du Nord bozo souffrir te papa mutu so azali banda souffraka te merci mingi soki mutu azali banda souffraka te donc mutu so azali banda wana azo préparer za ko ya akuto kaka vana na yo bokokutana okomona epeso kanda ata na Châtelet bokokutana ata na Saint-Denis bokokutana ata na Gare du Midi okomona azolialia ne wana azane wana. Merci beaucoup, nous vous disons bye bye en tout cas. Ghislain Massamba, merci beaucoup pour la réalisation. Merci également à Michel Kombe, Aigle Royal, et puis Binoto Bolingarabiso, numéro à Mona Bol et Baté, beaucoup de Biso. Quand on est en tout cas, et ça me plaisir à trop. Quand on s'appelle Oyangaï, on a commis pratiquement la souka, mais on a fait ça, puis grand mot, Sandra qui nous met, en tout cas ma belle soeur, je t'aime beaucoup. Et puis Irla, Irla Zola. Et puis on a fait ça en deux mots, je vous aime beaucoup, beaucoup d'amour à toute la famille. D'ici là, portez-vous bien, bye bye, à la prochaine.